lisolo ya filme na biso Spiderman ya mwasi o bandeko yende gangi ya filme yende azotika kombo action na ye nyonso aza kosala yende mobikisi na tango bato basuki liboso likama tango moko kaka bimaka lokola mwana mwasi ya moke mena elongi ya Spiderman. Voilà toyebi ye. Et voilà histoire ya filme na biso esili nanu te. Na makambo yo moto bakubisaki suka nango akomi koboma. Moto ayaki po bato babika sima na ye nzoka misusu pe bakomi kokufa kaka sima ya moto yo. Ah, tolo bakoboni mona mwasi a changer face. To comprendre te Spiderman akomi koboma. Et voilà lelo toza na 7e partie ya film na biso. Et mosala kitoko toujours boyebi avec Didier parfait, sans défaut, sans tâche ni correction, zéro faute. Na bandimbola. Et tika film oyo esa la plaisir na yo. Tango bandi Spiderman ya mwasi ozolanda peto zokoba. Esika tosuki esika madame akende kotala bana kelasi. Ah, nalito sola mwana na ngai yaka nani? Ah, Anita lobela ngai. Oui tantine. Koloba na ngai te ke non olongwa na école na biso likola ba incident oyo ekwela biso na zamba. Bana classe mosusu bakimi kelasi balongwe na école balobi to kozonga susu na école oyo te. Oyebi be phénomène selamaka bakenda ka feti tolo bakaka excursion. Babima boye basuka na bambangu. Bakuta na bato yo baboma bango misusu babunga nzela bamwana te. Voilà événement oyo nde yango tika mawa pe baboti mingi balongoli bana na bango na classe. Madame azobeta masolo likolo kaka événement oyo nde bolongwe école na biso bakenda ka excursion masasi ebetaka. Aha, yo de enseignante yo de maîtresse na bango yo kama kambo seleka toyebi malamu tala na malembe pardon bolo belanga botie mbongo na wapiko na malembe to solaka na malembe. Voilà ba menace oyo bana classe bakendaki komona. Omoni bana kelasi oyo misusu bakimi balobi na ekolo oyo tokende te ekolo yango ekomi ba terroriste. Oyo nyonso eza rappel ya masolo oyo toti kolanda. Ah, ebongo oyo kuna. Ah, moko wana naso ebelongine malamu. Yenda koyeba sikoyo aloba kaka tiaki mbongo wapi. Moto azawa tazoka yo alobanda kuna bino te. Lobana nuko mbongo tiaki wapi. Oyebi te siko tiaki mbongo c'est ça oyebi te. Voilà bakata baula kingo. Bana classe bakufaka. Baboti balelaka. Elelo baboti bazui décision. Bana classe mosusu balobi tokozonga susu te. Ane oyo école eko perdre bana pe ba mosusu bakoma mate. Ah, madame, ata yo moko vraiment. Tozonga suite Oh, Anita yoka ngai. Nalingi ozonga na école na biso. Oza mutwa awa te. Awa eza place te sengelo tanga. Zongela biso. Ah, bonjour tantine. Bonjour madame. Amaka. Cynthia. Oui tantine. Ah, nabino pe boza awa. Tokoma na biso awa tantine. Ti. Vraiment, bolongwa école na biso parce que ben sida on est salamaki. Oui tantine, vi na biso zaki na danger. Na comprendre bino. Eloko nyonso to bongisi yango déjà. To silisi makambo nyonso sikoyo. Na lingi pardon. Bozonga pardon Tuzozanga bino na école na biso.
pardon madame makambo tomonaki ndeti na filme liwa pembeni lisasi elandaka bato tala boyebi boza parmi ba meilleur élève na ngai nabondeli bino bozongela biso. Madame, en tout cas, on a comprendre biso penza vieza moko Anita. Bon, ça va na so na ba parents na yo kasi. Toyoka na bango bozonga na école. Tantine, pardon, yo simbateo. Tala ngako tuna école wana lobaki ya ti mukile kokufa. Mwana nga moko ta otanga kuna. Pardon, ba parents na pesi bazu décision. Kuna moyen te. Mbanu. Nani akondima lisusu? Ye wana kiti. Babenga kaye Spiderman ya mwasi. Araignée. Asala mabete. Boya otala ye. Moto oyo abikisaka. Mobikisi ye wana. Bomoni ye. Yaka simba na oye koto. Asala mabete. Bamoni oyo bayoka aka na sango. Tango abimi bango pe basepeli. Poya yaka kobikisa masolo. Madame alobi bana classe. Pardon, makambo sili boya bozonga. Bana classe balobi mbanu. Otomoni vieza moko. Vi batiaka na brillante. Lobi toko bandela likola classe otokendaka. Abakomi kokanga ba photo. Bamoni Spiderman ya mwasi. Balobi mwasi araignée. Aye. Tango bamonani singa abendaka singa. Bapepa loboko akei. Nzoka yende mutasali ke misusu babika lelo. Baseki basepeli. Ye wana zongi. Akiti na singa ya araignée. Anne. Ozongi déjà? Aye lisusu singa. Ekangi na kingo. Singa. Bato balimwe. Asiliki na ye. Asiliki balamango babali ko banga singa. Na kingo. Oseli boye pona nini ko kaka siko tosoli malamu Anne. Pona nini boye ko pona nini boye? Aye na kanda. Bandeko balobaki mabe. Basiliki liye. Pardon ngai te ko salanga mabete pardon. Nana waluki mbeba. Balobi Spiderman azobikisa susu te. Eleki na télévision. Batangi balobi Spiderman ya mwasi abomi 4 élèves. Bango kutu bafandi saka na ndako. Poto ebe sika wapi mwana moki avandi. Tala papa na biso alandi ke information a comprendre que tozo fandi sa criminel. Tozo fandi sa diablesse. Tozo fandi sa mobomi. Alandi pe a comprendre que yende mutu to fandi saka na ndako oyo. Natangu moko madame na ye azongi. Alo bako? Namoni makambo nyonso, namoni nyonso. Nga moko pete mwe namoni makambo wana nazalaki. Webi ke ba pesi annonce na télévision bana classe bakufi mystérieusement. Balobi elongi ya nani ye kaka mwasi araignée. Batala boye aye lisusu. Vraiment okosala makambo boye pona nini yo sali boye pona nini ko? Tela makambo sali omoni na télévision yo te mto bomi bana classe kuna oza méchante boye pona nini? Te Tantine ezanga ite. Ndibelanga Tantine ngai te. Na kosala makambo boye te. Kanga munoko na yo. Bon, otelemi liboso na ngai. Pe ozoloba na ngai ke non ezaki yo te. Comment ça? Comment ça mutema mabe boye vraiment? Bana classe 4 mobimba. Keko boma bango na moma bakana kate ozoloba pe keza yo te. Ça, c'est quoi ça? Oncle pardon na lobi oncle zanga ite. Boli mondi melanga na kosa eloka bomote. Na mona ki yo. Nazalaki wana. Ngamba ko témoin. Ngasko na nazo bezo wangana. Ndimelanga tanti. Bakati discussion. Balingi batuna yo te. Ngai te. Finalement, nani wana? C'est la police. Siko la police paye kakao. Sengela kanga mobomi. Babong sa sime, malamu babomba enano. Sima bagoyokana.
Entrez, entrez s'il vous plaît. Bonjour madame, bonjour monsieur. Oui, bonsoir. Bonsoir madame. Oui, ça va. Bon, moi si araignée. Ba mona qui est pembeni na bino awa. Est-ce que nanda ko akotite? Balo ba vérité ko? Suspense. Te, vous assure madame. Ah oui, nous assure. Dans ce cas, ceux qui au cas où vous moniez, vous hésitez, vous benga biso, toyeba. Ok? Likambote officier. Mapinga tokobenga bino. Merci pour la visite na bino. Ah, moi ça a recherché. Azana elongi ya Spiderman ya mwasi, bazoluka ye. Loba lisusu alinga silika partout na télévision batunyo so balandi tina ndako ya gouverneur bamoni ke mwana mwasi bakumisi ya araignée bakumisi ye sima bandi koboma lisusu siko bango mpe batelemela ye bango moko batali balobi qu'est-ce que c'est mais oyo araignée ya mwana mwasi Spiderman na mwasi kaka ye qu'est-ce qui se passe et voilà na télévision bato bakamwe mobikisi akomi mobomi mais yete mutu tokumisaki wabikisaki bana classe kuna na kati ya zamba. Le fils du gouverneur ayebi aza très proche na Anne. Vraiment ndenge nini ayaki nzoka na mission ko boma amibombi lelo nyamo na malamu na mboka mobimba bato bazokamwa kaka nzambe bandimela nani po oyo abikisaki ye oza mabe oza très méchante na okalifie osiko ndenge nini na makambo sali koma sa obomi bainosa pamba basali yo nini ko bana klase ya bato bageno tango mwana gouverneur azoloba nzoka moko azalaki pembeni azaka na zuwa azwi bafoto baza mibale ezalaki ngai te nalobi nasali yango te yo nde ezalaki yo bongo nani balakisi na information osoba basuku eza yo te eza nani moko azalaka na zuwa mpo na bolingo ya mwana gouverneur atya mutu kote oyo sikoyo okomi ya ndenge nini. Ah bon? Ezali kambaruka moi. Oh, osasko nini awa yo. Vraiment bake komona yona mobomi, ozali na criminel. Obanda kolandanga. Olandinga po OK lobani so na papa, naza na intention wana te. Te na osala ngote parce que na linga kayo. Ah tolongwa kaka, tolongwa. Masola bolingo ebeta mape na ngambo yo. Natuna yo wuti wapi na lero yo. Papa juste na ngene promenade. Non akosi nga na mona ki azaki na Spider Girl. Na mona mwasi araignée. Combien de fois nga na kopekisa yo? Combien de fois yango na zolo bela yo? Papa, kanga munoko na yo. Sikoyo tika oezala mbala suka pe avertissement suka. Soko meki lisusu bandeli. Tala okosepela te onga na osala yo. Pena kosala ya grave oyo kondima te. Webiki ba décision papa zo likona yo ekozala bongo. Kanga munoko nokoloba kutelo te. Kende kutu mate ashamba na yo. Voilà bakomi bango nyonso contre Spiderman ya mwasi. Nani akondima mobikisi lelo akomi mobomi. Voilà awanda vandi na batu bavandi si na ndako bakolala pongi po bakomi kobanga pe bango liwa. Oh madame Nabiso yende azalaki témoin ya bevenema nyonso. Uta bakendaka besikirison na zamba. Oyebi makabesala maka bazo kende boye bis kaka ndese baluka ba menace ndeti force moko bandaki ko combattre bango
mystérieusement ndeti elingi eboma bango nyonso na kati ya biso. Bango bazokende motuka eboyi kotelema, chauffeur abimisi makasi nyonso po akanga motuka. Motuka eboyi kotelema, motuka ndeti ebaluka, motuka ezokende ndeti ebaluka. Bazwaka nzela oyo bakendaka na excursion, nzela ngo nzoka ekomaki makama. Mbala moko ye wana baloba Spiderman ya mwasi, mwana mwasi araignée, a maîtriser motuka na force ya singa. Poto ebi araignée atongaka ndako na ye na basinga. Abenda motuka oyo elingaki ezinda na lubwaku. Azobenda singa. Namoni ye. Araignée ya mwasi. Oh, alembaki na ye. Tango alembi akwei mikalikali. Tango akwei bango pe batelemi na motuka. Awa tomoni ndenge babimi po batala. Madame Pezemi yango banda kale zemi oyo. Zemo e vivre beveneme. Bakima masasi madame na zemi. Baye kotala boye bamoni aza ya kolala. Oyo ya bien. Oyo ya mobikisi to ya mobomi. Po yemo kaka zobikisa yemo kaka zoboma yango nazokamwa. Oyo mobikisi to mobomi. Bango bazopusana. Alamuki. Tango alamuki. Belela. Singa. Apepi akei. Se rappeler na bevenement. Kutu mutabiki saka bango. Balingaki babaluka na motuka me yenda bendaka motuka na singa. A maîtriser motuka bango bakitaka. Kaka ye abomi bana classe. Na misu na ye pe kaka. Andi melanani. Ayebite makambo oyo bazolo ba na télévision soki ya solo. Po oyo yazo vivre za confusion. Nalobela kioti. Nalobela kiyo ke mwana mwasi oyo très dangereuse kasi oboya ki koyokela ngai. Pono oyokela ki mobile na yote. Omoni siko makambo tozomona lelo. Amoni humiliation, dérangement, embêtement alukeli biso. Binanga mobimba jamais na kota likamba la police te to baswan to na soya na motu ba bengela nga la police. Ba ye a liko na yo. Limbisanga pardon papa, limbisanga yi. Eza likambo loba pardon te. Eza likambo ya kotosa nde mobali na yo. Mobali a joué raison. Quand a pekisa ki oboya ki kondima. Lelo information na télévision motonio sosa yebi. Moi c'est Leli. Pardon, naïba quitté, pardon, limbisangaï. Oh, ça va, likambote. Et après cela, Tolanda. Oh, tobose ni pete na ngambo yo. Awa batu batomboka pombongo na bangwe bunga. Webinde nazotala bino mbale awa. Nayebi ke botikali loyal pe boza sima na ngana oyo nazosenga. Nga na kokomisa mokilo nyonso nde ya bino bondi melangai. Nazali le roi na kati ya jungle. Webi na gouverneur oyo ya province agumba maka liboso na ngai.
oyo bozomona ça c'est ma princesse yenda avandi kuna na motema. I'm seated here. Bon avandi awa boye lokola moto moko oyo aza mwana mabe na kati ya bana, moto mabe na kati ya bato. Pe awa na ozomona striker aza la prince na ngai na bandeli. Soki boza loyal pa na ngai yango ndezo compter. Juste bolanda nga botosanga ngai na kopesa bino oyo nyonso bolingi na bandeli. Juste bino bozala loyal pe yango esili. Kasi soki bomeki ko trahir ngai, na ozaka na masasi mibale, moko ekozala ya yo, mosusu pona oya kotelema entre ngai na yo. Bon, nde kaka boss auti koloba kombo na ngai eza striker, naza terroriste te. Oh, yoka ba présentation. Hein? Quoi ça? Oh, c'est incroyable. Chérie, est-ce que ça sérieux na makamboyo? C'est vrai. Na yebi ye malamu. Na yebi ona ni na monaki. Abandi ko témoigner. Ah, amonaki su nani? Moto moko azobenga na telefone. Azopesa ba mitindo. Moto ngonde nani biso pe total. Po ezali solo madame azobeta. I said 60 million. Na beta na betini nga komela lobia 60 millions wana ekomela ngai. Moto azobeta ba calcul ya boye. Abo oyebi na zamba mbongo moko ebungaka. Tala ye wana madame. Ayebi te moto nini oyo akozana mbongo ebele boye. Excusez biso tozoluka esika moko boye to sala ba experience ya géographie na ba la classe bakendaka boye balukaka bato bakamba bango zoka parmi bango chauffeur ti lelo abunga. Ah bon? Madame, pardon madame. Tangalo kesu esika moteur. Pour nini? Na kede sute. Si to bongisa déjà to sukiawa. To ko futa te, ko so to bakisa na biso. Tala, nalobia. Bon futa ki to koma awa na zambo yo to komi esili. Na obuje sute. Combien kasi? Combien zo senga? I know where the worker may go. Et vous si ko bolobite pesto zo ke nimbala moko to unazamba nini? It's not far. Eza musika te, kasi te alobisa musika te kumba biso ko chauffeur. Moto azolo baboye abunga. Ko chauffeur oyo banda wana nzela kende yebana te. Nzoka kenda ko ngindela bambongo abatu. Bambongo elukili waya batu ezana maboko. Madame, ekomi boye nini liko? Bokina zamba bino nyonso siko ngana motuka totikala kuna. Soki likamba mabeko lelinga to bayibinga motuka. Na suka wapi? Nina ngobo eko motuka do sai nini? Siko ngai na motuka. Soki problème ekolinga. Nani alobi ke no perdre motuka wana? Mon chauffeur pardon siko lingi nini vraiment? Ba ndambo bana pe batika lawa to batela motuka. Te. Wana kutoka simba te. Wana jamais. Likambango kwa kiboyi. Ndekwe? Pardon to bondeli okosunga bisoti. Otikala yona chauffeur bobatela motuka. Bisoto koya. Madame, wana tozota ra place en ndengeza talaka isolé nga moko boye na chauffeur. Bon. Mais sikoyo bino botika nga ya boye belati. Mwa molangi mwa kolia talaka mwa talaka nozaka nga moko. Malembe. Calmez-vous. Bozoe batinga na za prêtre le minito. Ye wana prêtre yeyo. Bon ça va. Combien kasi na peso mbongo? Comme ça, otikali, obateli motuka biso tozoya. Awa nyonso eza bevenema oyo seleki. Eza na mutu moko tozomona wa. Esi abungi na lisolo. Et bango wana bayokanaka. Soka maîtresse amoni madame alobi ke ye yonde akomi na bambongo ezanga ekolo.
aza na bambongo ebele oyo azwi wapi atokeli yango motoki te akomobeta bamasolo en dollar bamasolo en euro nzoka moto yango yeyo ayibaki mbongo akoma moto ya bavirement bancaire eza nde ye siko mpona kosala biso boye ko ndeni na kosala biso boye na bana penza asali biso boye voilà moto oyo a comprendre ye yonde chérie bon yo suggéré siko tosani na tango oyo bon omona minute oyo nalobelo na bien nga pe confusion déjà kotinga ya makasi nayebi kutu te na banda wapi na suka wapi oh ça va likambo te d'accord nakanisi totika te gouverneur fa ayoka likambo oyo olobi gouverneur oui esengeli to informer gouverneur immédiatement ok ça va bon moto yango nzoka aza quelque part sikoyo moto yango mpe ayebake motomboki batikake pamba te ezalaki ngai te comment ça nakosa eloko ya ndenge wana te nakende kobomaka bana classe ndenge wana nakosa eloko ya ndenge wana te ndimela nga nabondeli yo nandimeli yo mpe nalimbisi yo oyebi ke moto yango bayokaka kaka Spiderman ya mwasi awa nde alongoli kagul alakisi elongi bango mpe bakomprendre ke nzoka mwana mwasi oyo azika elongi mokolo balongwaka na ekole bakende excursion alingaka zoye na loboko bazuwa nde ebele na ngambo ye nde mwana moke oyo azaka kaka pembeni na bamawe ebele na elongi esi bayebi ye bakomprendre na bango ezalaka nango ye nzoka mais qu'est-ce qui se passe yo moko fandika boye vraiment s'il te plaît nga nazaka bosawa lobelanga eloko nini okolinga na minute oyo osalo bien quoi keba na ngambo zuwa ezalaka ebele sikoyo olinga olobele nini likambo nini yo na ye nazoswa na ye kaka juste ozomona te tala ndenge azobimisa solo azopola pembeni kutu nayebi te ozoresiste ndenge nini s'il te plaît mpe yo nalobi zala libanda makambo oyo zala mosika motu na ngai bon bokakaka mwana gouverneur mpona balarte mpona batitre na ye mpona bon awa c'est comme si bango mibale baza na eloko moko ezokangisa bango ezosangisa bango bazokoma bapire bakomi sikoyo kosola malamu sikoyo bayebani sikoyo na basekret awa nde Spiderman ya mwasi alakisi na elongi yebaki ezalaka nango ngai nzoka moko na nsima azalaki wana aza kutala azoka bafoto nsima kokende kofunda na gouverneur mwana na yo namonaki ekutu bazobeta kati na Spiderman ya mwasi oyo tozoluka azotambola na mobomi yoka bademonstration yaka zonga wana sekret za susu te alakisi ye elongi alakisi ye pouvoir na ye omoni yango ndenge niko ça va non nalakisa mosusu awa likambo kobomba eza susu te moto ya confiance mwana gouverneur kaka ye mta comprendre ye ka mta limbisi ye yango wana bakomi sikoyo koseka yo mpe okomeka te mekati ameka banguya wapi aoyiba nguya yango wapi voilà bakomi penza ba vrai ba master mais moko nde na ngambo likolo azuwa ayebike likambo oyo jamais kosimba bato mosusu bakolinga te likambo esimba
Voilà, gouverneur Ayoki. Ah, Makambango, ça sérieux? C'est incroyable. Son Excellence. Nazaki choqué, père. Nazaki choqué, ton amona qui est. Chérie. T'as la essayé de te no moto, idiot. Oh, y'a ça responsable dans Makambo. Oyebe sika tokoki kozwaye. Te, na yebite son Excellence. Mitune komye bele. Eske. Azawa pito lukaye. Mwana mwasi pe na pareil kaka na chombo. Kangaka ba photo. Hey. I'll force Jeff back to me. Nalobi Jeff azonga ya ngai. Tango kaka na zuye mwana mwasi oyo ozana ngambo. Once I have Jeff back, Zelaka anazongela mobali o mobimba. I'll give her up to Yebaki na kotiko na maboko ya la police. There's no heady place. Yoko tozana sika obata mate. Even if she removed this by Ata kutu olongoli kutu poso wana kutu ya Spiderman na mwasi. Azo swatche ba position. Tolanda. Mon cher. Est-ce que ozo basusu ke Madame Nabino alobi ke chauffeur ou mema bino excursion. Yende mtamemi mbongo wana oyo ba criminel bazo ba na olandela bino. Ah, nakati ka kufa kite, akufa kite yazali. Akufa kite. Ah bon? Sikoyo, papa na yo a contacté déjà chef à la police. Comme ça baba na déjà ba arrestation. Très bien, wana za malamu. Ah, na moni ke mwana mwasi oyo ya areni aza innocente. Jeff. Oh, parfois bozo bimana yende okomo kotela ebongo yango ne. Te nazoloba makam nazo sentir mama. Oh, ozo sentir. Te asa dangereuse. Likama soko za pembeli na ye. Ah, mama wana yo lobia. Mais oh, yazo vivre za makambo mosusu. Azo vivre affection mosusu na Spider Girl. Hein? Spiderman na mwasi. Soki bakutani. Basola kitoko. Aye na lia rendez-vous. Akomosa nga soute. Oh, osa sunini yao. Ongane mutu na reposer question wana. Mais likambu te tina te ya ko répondre po na yebi poko zali awa. Oye kotala ye, n'est-ce pas? Et bon si ko tali ona nini ona tuna, hein? You've already Hein? told my Oyebi si déjà ba parents nanga, ofundi nga, okwa peshe nga pete. Mwana mwasi oyo, araignée, criminel. Bon, I'll not tell the police. nakoloba la police te nyonso na yebi liko na ye, po na bikisa yo. La police aza na posa ba preuve. Kasi malheureusement, oza nango te. Tala tika mwana mwasi avanda ko aza innocent te. Etali yo pete so aza innocent ou te. Tika nga na kimia. Ok, très bien. Mais na promettre eloko moko. Nanu omoni na suka makambo te ni na kosala. Hein? Oh, yo zonga na noa. Oh, engolo banile ko ba menasi. Ah, Makambo est incroyable. Oyebi, c'est un foiré de voleurs à Saka Nakata province. Mais, yebake, ba photo ba promettre ba oye langa yango. Ok, son excellence. Ndeke tu otale longine na photo. To sala banquette. Excusez-moi, son excellence. Allô? Hello? Allô? Fire incident. Olobi ni moto epeli kuna? Oh, son excellence. Ni so epeli kuna. Wana rapport eke na mokonzi ya la police. Inspecteur azui appel. Voilà balandela nano likambango eza ndenge nini? Move it now. Bakuluna na nzela. Telema. Coup de feu. Bake ba 13 mutu motuka ba menacer masa sebeti. Opération kozali. Opération ni nezali awa. Ah, bazui mutu mobimba bake na ye. Bake na ye wapi? Coup de feu. Wane likolo baki bakolo balabala bazali awa. Voilà bazola na télévision. Gouverneur a tel lobby mais ye yo te Spiderman na mwasi lisusu.
batangi boye o Spiderman a sauvé mama na bana na ye na incident ya moto. Oh, yete Spiderman na mwasi abekisi batu mbaloyo, abekisi batu. Oh, mais mbaleleki balobaki ke yende mtabomi bana classe. Oyebiki mama alobi azosala makamba kokamwa penza mwana mwasi oyo ya Renier. Na tango moko asa malamu miniti kolanda abebisi akomi mabe. Siko to comprendre te to ndima nani to tika nani. Mama nalobelaki bino akozala pe innocente na kosala makamba boy. Siko na ebisi pete na loba nini yo confusion côté le gouverneur. Allô? Switch on the television. Ouais, fongola la télévision. Bato nyonso balanda na télévision batala nini yango esalemi. Mobikisi azongi azongi elongi mwana malamu. 8e partie elobela biso. Bakolandela ye kaka à suivre prochainement.